Vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, Masolona de Pité, il y a Lelo. Lelo le 16 décembre 2022. Masolona de Pité, c'est sur vos antennes. Masolona de Pité, bandeko nangai, ba de Pité ba clôturer session de septembre 2022. Nini le kaki, ya malamu ezalaki nini, ya mabe ezalaki nini, baké sur quel temps dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Masolona de Pité, tozo continuer matanga na biso na Kinshasa la capitale au vu de nombre ya bato bakufi. Bazo déterrer bato mbula ezo beta bato bazo ko baseko ko bakokufa. Lelo ba élu de Kinshasa bakutana kina Argentine ngobila mbaka pour discuter de la question. Dans ce numéro Masolona de Pité. Lokola tozolo bela makambo mbula tricherie est commis partout. Bafo chef coutumier baye kobima lokola balobaki kenzela route mata des okatana po basosiaki banfumuté bake kobimisa bafo chef coutumier ngate mtu na lobby, vous allez suivre une maman qui est chef coutumier dans ce numéro de l'émission. La situation na kwa mutu toyoka ke batu bakomi na plateau de bateke même temps toke kokutana gouverneur toyoki ba honorable Motangaliema o bakomi awa mutu azoloba te na kati wana bamsu bazo déplorer que bazoloba makambo kwa mutu bazoleka likolo likolo. Et nous avons suivi, que ça soit sur Top Congo, que ça soit sur d'autres médias balobi que quelques cités, quelques villages occupés, qui occupe, qui fait quoi dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Sur ce plateau, Nakoyambela Bino en invité pour Eza Masolona de Pité. Tokoyambela Bino un de Pité, l'honorable Bolio. C'est parce que Yeso qui a eu parole d'Assemblée nationale, Olialo Baligamunano awa abandaka na licence akebo pour que aya kosuka na likamunaye. Je le reçois sur ce plateau. Pourquoi je le reçois? Nazo yambaye pour plusieurs raisons. Makambo oya kwa mutu, quand ça a commencé, la première personne à monaka ya encore sur la moto, azo kende boya telemi na zamba azo loba. C'est pourquoi je dis on doit parler quand même de la situation. Potozo lobaka likolo likolo akoka kopé sabiso, qu'est-ce qui se passe là-bas? Honorable Willy Bolio Mbote. Mbote ndeko ndiazo. Oza malam. Est-ce que ngana za malam? Oh. Oza malam te. Soki mboka ezo bela yo zo tambola na kati ya mboka yo za malam te. Na yo pe ozaka muta malade. Kimi ezana mboka te ngana ko sepela te. D'accord, tozozonga wana. Allez, joyeux anniversaire, 4 ans de mariage na Alain Nawej, capable Alain Nawej, na Likasi, 4 ans de mariage va totaliser Kilobi. Eh ben, nous vous souhaitons plein succès. Bola qui s'appelle capacité nabino par rapport à l'implantation du parti à Likasi. Nous comptons sur vous. Et déjà une tranche spéciale sur votre chaîne. Ah, tonton Larsen Natantine Deborah. Bazo yamba yamba bana. Tika kovansa bana nandaku ya tout un plateau ya kitoko pour nabino. Bokotinda bana, vous allez appeler sur ce numéro. Balancez-moi ces spots là pour qu'ils suivent.
Tokomiapi Télévision, en collaboration avec la tranche Jambo, nous invite à participer à cette grande célébration. Parce que c'est la Noël, les enfants. Déjà, je vous invite dimanche 25 décembre 2022, ici à Tokomiapi Télévision, au numéro 1 de l'avenue Colonel Ebea, où vous allez retrouver ces tontons des enfants, les tontons des chouchous. Je suis Tantine Déborah Makumba, la maman des enfants, la maman Noël. Je serai votre maman Noël, c'est 25 décembre. Récitez avec tonton, dansez avec tonton, parlez avec tonton, oulala. C'est 25 décembre à partir de 10h. Parce que c'est la Noël. Appelez-nous au plus 243 964 33 00. La Noël avec Tokomiapi Télévision, la Noël avec Jambo. Alors, venez nombrer. Il y aura tant de surprises pour toi. Alors, ne rate pas cette journée. Dis à papa, dis à maman, je ne veux pas rater cette journée du 25 décembre avec Tokomiapi Télévision. Ciao, ciao. Joyeux Noël à toi. Voilà. C'est votre chaîne. Le programme est belé place à que moi na kotokate. C'est calme. Ne vous en faites pas. Allez, honorable, je voudrais que au placement, parce que biso en tant que élu de Kinshasa, yopé aux habitants de Kinshasa, ceux qui ont élu de Kinshasa, Mbula Ekoi, la responsabilité incombe à qui? Na bato bazo tonga bitonga tonga na gouvernement, ceux qui na gouvernement na ndenge nini, na biso ba député, ceux qui na biso za ndenge nini. Liwa ya bato commis plus de 160 personnes depuis que ça a commencé. Qu'est-ce qui sera là-bas selon vous? Natondi omingi ndeko Eliezer po beningai na ya kokabola masolo na bino. Mbote mingi na baeba so bazwaka libaku ya kolanda émission na yo masolo na député. Bisika bazali na pesi bango mbote. Kozonga na likambo lobi pona mayema kweli biso na Kinshasa ya solo bato bakufi ebele. Makama mususu ya bandaku biloko ebebi, bandaku ekwei, biloko mususu na bandaku ezindi na maya mbula ebebi. Nyoso wana eza malamu te, mais yo tuni soki nani azali na libunga ya makasi pona yango. Ya liboso foto kabola. Eza na ngamu moko na batu bango moko. Biso moko population toza na part ya responsabilité. Bakambi ya l'État pe baza na part ya responsabilité. Parce que foto ye kola malamu. Tango vandi oza kobelela kembule ya konoka po milona na yo ekola. Il faut otala makonzi na ndako na yo eza malamu. Paro ya population eza nini? Eza na bisika oyo bapekisi te moto askende kotonga wana te. Wana part ya population. Na kopesa yo exemple ya Yambo. Na pont ya Makelele. Oyebi que na 1990 tango tozalaki na premier ministre Lunda Bululu likama esalamaka ya munene na mai ya Makelele ndepo wana to mona kawana na senga kakutu ke batia pancarte moko ya munene bino baeli ya Kinshasa batia pancarte ya munene bakoma pont Lunda Bululu parce que na nombre ya premier ministre tozuko le Lunda Bululu soki moko asali pont ya bongo na Kinshasa na kanisi ekosunga biso. Lunda Bululu alobi basala pont mais azui bato banso bazwaki makama alongoli bango wana bamemi bango na mpasa. Bapesaka bango bisika ya ofele. Bapesaka bango pe mwa mpata. Balobi batonga bakende kovanda kuna. Mais kokamwa bato balingi kuna te. Bavandi basali semblant, basali mikanda après bateki. Bazongeli bisika na bango bazalaki na Makelele. Lelo soki mabe ye. Tokolobeza l'État ou bien biso pe toza na part ya responsabilité.
nde esika na lobi biso pe mususu tozali na part ya responsabilité ya mibale epai ya l'État epai ya l'État mabe eza nini bapekisaka mutu liboso akende soki mutu asi akei akomi epai akei yo koloba te ki opekisa ye l'État asengelaki kopekisa batu yambo bango kotonga bandako na bisika wana peut-être ezotongama batu ya l'État bamonaka baagent ya urbanisme ya habitat bamonaka baagent nyonso ya l'État na ya commune na ya wapi bamonaka batu wana po bazwa batitre soki okie kotala okomona ke batu wana baza na batitre ya propriété kobanda na quartier mpo na boyo baza na bafiche parcellaire ya quartier bafiche ya commune na basusu baza na bacertificat d'enregistrement mais biloko wana nyonso moto apesaka yango ezali l'État ndeko nanga comment yo yebi ke eloko wana eza poison okopesa moto amela yango l'État ayebi ke esika wana eza malamu te pourquoi apesi donc esika libunga ya l'État eza makasi ezali wana parce que moto akoki ya solo constitution elobi moto nyonso akoki evanda esika alingi mais eza te ke olongwaka epai ozalaki oyo ovandi na place moko elobi eza esika yo olingi soki te bato bakozala superpose likolo ya bandako ya baninga donc l'État aza na mokumba ya makasi pamba te ye moto asengelaki apekisa bato batonga bisika wana te wana ya yambo ya mibale epai ya l'État l'État nde asengeli abongisa bizaleli ya bato ndenge na bango ya kovanda na kati ya mboka parce que quand on parle de la durabilité de la ville il faut que l'État ayeba te engumba oyo mpe eumela esengeli atia bakaniveau na modele boye esengeli atia bato bazala na bakartier boye eza na bisika mosusu bato bakoki kotonga bandako te esengeli ezala kaka matiti ezala kaka zamba oyo babengaka baespace vert mais na Congo eloko wana bato balingi komona yango te tala quartier 1 nani amonaki te ndenge ezalaki mpe kitoko na banzete ezalaka wana becalbitus lelo eza wapi bozolela lelo bazoloba politique ya sikoyo ezali ya lutte contre le réchauffement climatique dans l'entretemps bazotinda batu bolonda nzete moko moko yebisa ngai na commune ya Bandalungwa na commune ya Lemba na commune ya Matete ba espace nini oyo ezali oyo bato bakoki kolona banzete na soit na lopango na bango soit na nzinga na commune ya Kinshasa pe commune ya Kinshasa na Barumbu Lingwala alors tango ozotanga yo moko ozomona ke ezokoma ebele ezolakisa te bakisa wana biso moko bakongolais toza pe na esprit ya katakata tolingi isu komona lopango ya 20 mètres te tolingi ezalaka na bapango mosusu ya 5 sur 15 ya 5 sur 10 même ya 3 na essentiel ata komati likolo est-ce que baconséquence toyebi yango toza koyoka pasi mpo na likama oyo eye na mabota ebele mais tozosenga ke tobongisa ete ya nde biso bandako batongaka yango mpo na bambula esi enoka te batongaka ndako mpo na kobanga bambula eza koya lokola tosi tomoni oyo gouvernement afungola miso na ye malamu hôtel de ville gouvernorat ya ville ya Kinshasa efungola miso na yango malamu mpo na te makama mosusu eya mbala ya nsima te parce que nyoko oyo bamoni aswaka lisusu te soki asui oza imprudent lokola bamoni balengela mpo na ke mbala ya nsima ezonga te. Voilà, nous sommes là en direct à Masolona de Pité, c'est avec l'honorable Willy Bolio. Il est élu de Maïndombe, c'est ça? Bolobo, la province ya Maïndombe. Bolobo. Nous avons élu à Maïndombe za ba sénateur. Ngana ze élu à Bolobo, mais na province ya Maïndombe. Nous avons député national. Mais oui, yango tozo le bela makamba Kinshasa. Nyoso tokokota. Voilà. Partout okoloba tokende ata ekuna na Bunagana tokolobela. Mais au moins naza député national mais na uta kisika wana. Très bien. C'est avec lui que nous échangeons pour la actualité Otozali Kozwa Malembe. Ça vient de tomber. Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée. Il se déclare candidat président de la République. Dans les prochaines élections. Vous avez un commentaire
sortie médiatique ou en a Moïse Katumbi sur France 24 et RFI. Bon, ndeko, moto alia kimbilanda asanza kamafuta. Lokola Moïse Katumbi alobi yende akwa assumer. Et loko essaye malamu eza que bon, na éviter. Bato baye baza na union sacrée. Bayebi soki charte ya union sacrée si est déterminée, ba usala ki congrès et que eza na candidat moko. Yé aza na union sacrée, mais yé c'est alobi aza candidat, mais pas candidat ya union sacrée. Je crois que comme Moïse Katumbi aza le baza candidat, c'est qu'il aza candidat ya union sacrée. Ouais. Alors, tu quoi ça commentaire wana par rapport na union sacrée. Bato ya union sacrée ba yeba. Et là nini basengeli basala, bande kopé ya Moïse Katumbi ba yeba, nini bakoki kosala. Moïse Katumbi aza libre. Parce que a moni ke ya zana makoki, oyo ya koki ko kamba mboka, alobi ke ya koki. Bon, ce qui na union sacrée, a monaki ke leka kite po azala candidat à solo, abima na union sacrée. Bon, toko pekisa yango te. Toko tombela ye nzela malamu, atanga pe na kozala na yanga candidat, mais au moins il y a assez à lobby, nzela malamu po na ye. Mais non, est-ce que vous avez que tozo salaka du surplace na Congo? Bon, on sait, en français, les alliances se défendent selon les intérêts, en politique, certainement. Mais, awa, ça a commencé par Genève. Genève, ça a capoté. Félix d'un côté, Fayoulou de l'autre côté. Après, coalition de la Mouka. Hein? Après, il y a Nairobi. Oui. Et puis, Baomi Baleba qui Nairobi, Basali, Cash, Fativite, ok. De l'autre côté, numéro 4, Martin Fayoulou, avec les Jean-Pierre Bemba, les Moïse Katumbi, les Prof Matungulu, qui encore, l'Adolphe Mouzito, et lui-même, ils étaient à 5. Oui. Et Awa, Wana Nazoko Tanakana Yote, parce que vous avez à FCC, c'est ça. Il y a solo Penza. Nazan FCC. Super. Mais awa nazo zoyo comme politique pour que ça la commentaire. Voilà. Moi mouké. Après la mouka et bandi kolongwa mutu moko. Prof Matungulu aki. Batikali 4. Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba babimi. Baye na union sacrée. Côté mususu batikali mibale. Côté ngo wana batikala ki mibale, Adolphe Mouzito akomi yaye côté Martin Fayoulou yaye côté. Aujourd'hui, à l'issue d'abord, il y a la constitution à l'union sacrée, il y a eu le gouvernement d'union sacrée. Il y a eu des engagements, même au niveau de l'Assemblée nationale, la nouvelle configuration, il fallait qu'il y ait un animateur selon la nouvelle configuration. Maintenant, quelle est la conséquence? Il y a retrait à Moïse Katumbi, dans l'union sacrée, et l'annonce de sa candidature par rapport aux alliances, dans les animateurs qui ont été désignés dans le cadre de l'union sacrée. Bon. Ndeko eza pasi poko ya nona likambo wana menazo yebiso boye soki mama ayebi kolamba malamu te sosi na ye tango ekobima okomona kaka mai eza mafuta eza kaka likolo ya mai ata bolobi eza supu bokomela po bozolia biloko balambi wana me lokola elambamaki bien te mafuta akozala kaka likolo ya mai mutu oyo pe asengeli akoki kozwa lutu aye alongoli mafuta mai etikali yango na yango seke babalani te. Est-ce que l'alliance ya union sacrée ezali fondée sur idéologie ou sur bolingo ya solo po ya Congo? Mutuna ya liboso fo ebanda wana parce que yo bandi bien olobi babandaki na Genève tango bakabwanaki na Genève ezalaki banani? Moïse Katumbi azalaki na Genève te. Azalaki. Jean-Pierre Bemba azalaki te. Président Tshisekedi azalaki te. Vital Kamerhe azalaki te. Mais bakabwana ki pona nini? Boko kanisa kalwambo makiati. Eloko bomaki ki camarade. Kaka songi. Kaka envie. Tango bakabwani, batu wana bakabwani. Bakei. Cash eza eloko yo bosani koloba. Sima ya maponami. Cash akomaki allié ya FCC. O wana yo lobite. Te nazo koma kuna. Te parce que obandi kuna parce que poto comme ça bakabwani nazo koma kuna.
tokome pa bakaboni lelo fo tobanda pe yonga ndem tunazo kamba débat nazo koma kuna kotanga sanga tene nini akotuna mituna na ndenge ya arbitre munzete te bon natiki kuna po zo ya kuna na yebisi oboyi ndeko soki batumi bale bayibi madesu baboyi kopesa yo po ba lokoso babandi olia yango na bakir dan po muninga aleka muninga na mbuma te zala no kimia bayebi te madesu soki eza na nombre pair so eza na nombre pair ekosunga bango parce que ya kokoma ke bazwi na nombre moko mais soki eza na nombre impair mbuma moko ekotikala mais lokola baza lokoso mutu akolinga atikela moninga akozala te ekoyoka bon tokata yango na mbeli baza pe na mbeli te babengi yo Eliezer babi yo mutu oza na mbeli katela biso soki outi kokata kolembola soso etikali na mbeli te so sali faut pas yo katani lolemo bakomona lokoso na bango te yo kobima lokoso ya mokili mobimba po katani lolemo na ngina loba nini batu wana tango bayokanaki wana même tango basali bakabwani kuna balongwe na Genève baninga bake Nairobi baninga batikali après baye kozongana balobi to anda kumoko to zongana mais eye kosala ke mbuma moko ya madesu etikali nani akolia Moïse Katumbi alobi te nakotikela Tshisekedi te Tshisekedi pa alobi ngai nde nakozala wane suki te est-ce que Kamere pa alobi likambo asuka parce que na Nairobi pe bayokanaki manda moko po ya Tshisekedi oyo koya nde ya Kamere est-ce que bosi boyoki epai ekokende sikoyo ngai mutu nazotala comme politicien naza koobserve nazala juge ya mutu je préfère natika bakoba nani epai baza kokende mais une chose est vraie bakongolais fo bayeba ke bakandidat bapoliticien biso nyonso toyeba ke baoyo baponaka biso bazalaka bangamba te tokendaka mpo tobongisa mboka tolobela soki omoni batu deja baza koyoka na place wana te eza na likambo esika ya président ezalaka bobe motobo eza lokola badepute te mpo oloba bo bakozwa 500 tozala bakandidat buluyeke comme ça tokozala 500 ki président eza lokola nzete ya songe ekoki kotelemaka ndeke moko mibale te alors bino soki bozalaki lingomba oyo alobi yende akozala oyo alobi yende akozala c'est-à-dire que na nzete ya songe bozali su na ndeke moko te voilà ngai kutu nazo sepele ezala bongo po epesa démocratie elengi voilà. Willy Bolio, je rappelle qu'il est député national, il y a Bolobo, bien sûr membre à FCC, il est de l'opposition certainement avec qui nous débattons. Est-ce que tu peux dire comparer ce qui se passe actuellement dans les cas qui entre FCC Cash? Ou bien ce sont deux situations différentes? Tu peux par exemple, on a Pessi, il y a Madesu, il y a Kurdan. Que eloko, tu peux adapter à OK, eloko et pensa que FCC Cash, c'est parce que bino bozaki kolia na bakurda eke na suka l'idée c'est tikali moko moya ko kabolizate zelana so différence ya FCC na cash ouais différence ya mariage FCC cash na mariage ya union sacrée eza que union sacrée eloko eza eloko e salami na intention ya ko nuire na camp moko union sacrée eza ko lakisa polele mais FCC cash ezalaki lisanga batu bayokanaki babito kamba mboka esika moko mais sikoyo esali ke na kati na bango toboyi te eza na batu oyo bamisusu bazalaki na lokoso bamususu bazalaki na lolendo bamususu bazalaki na posa ya munene esali ke acteur principal oyo akokaki koconcilier bango eza président de la république azuka moko alobi azosala na ye union sacrée parce que il faut toyokana bien ata tango ozomona batu balobi basali 50 ans ya mariage kokanisa te ke batu wana batikala koswana te na kati ya ndako na bango baza na makambo na bango me bayebaki kogere makambo na bango FCC cash eza lisanga ya batu oyo basanganaki balobi bakende me na kati na bango ezangi batu ya mabete de part et d'autre na côté ya cash na côté ya FCC parce qu'il faut yeba likambo moko ndeko Eliezer likolo ezalaka kitoko
mais bebaka soki mapata ya mbula ye batu nyonso bakumisaka likolo babi bleu ciel likolo eza kitoko soki eza na couleur nango ya bleu ciel wana mais soki kaka mapata ya mbula ebandi mutu nyonso alobi likolo ebebi elingi kolakisa nini bakonzi nyonso baza mabe te bakonzi bakoki kozala na bango na malamu bakoki kozala na baintention ya malamu mais biso bato oyo toza nzinga ya bakonzi est-ce que toza malamu est-ce que toza kopesa bango conseil ya malamu mais soki mokonzi akoyi na piège à qui la faute bososola ok à qui la faute parce que bon mariage FCC cash eza mobali ndenge opesa exemple ya mwasi na mobali mais mikolo nyonso mwasi abimaka alobaka na yo ke oyo mobali ya modèle nini nga kutu nde na bala yo libala wana ekozala te ekozala te soki bolingo na bino ezalaki te wana nazoyebiso ya solo ekozala te soki bolingo ezalaki te parce que quand même soit quand même bino tango kibota wana babeti bino ya ke boto panzana kaka les 6 minutes ya nayebi te soki eza na bato oyo baza kolela ke swa bango nga naza moto oyo namelaka cigarette te soki docteur alobi na nga ekila na yo komela likaya te nakolela na nini olingi oloba ti tozalaki FCC cash tozalaki no na assemblée bolio aza na avantage moko particulier te en dehors mosala ki député toza kosala alors soki mpe balobi na ngai nakozwa yango lisusu te eloko nini ngai nakoki kolela mpo na ngai eloko esala nga mpasi eza ke botambwisi mboka elongwe na boyokani ya solo parce que mpo na kolakisa yango lelo baoyo bakendaki na union sacré yo moko awuti kolobake Moïse Katumbi asali nini abendani sikoyo ntango tokomi na esika wana na kokanisa bamusicien na biso ya kala tala bango na bango bakomi koswana eye mabe nga sikoyo na oloba nini voilà olobi ya FCC cash la différence c'était que FCC cash ezalaki mpona kosauve mboka est-ce que tokoki koyeba vraiment soki comment ça pouvait se faire que moto aboya kovote Shadari m'a voté Bolio pour que vous ayez une majorité neti obuzakina alors que votre candidat votre dauphin selon ma information toyoka a 7%. Boni bino okokaki kozala na au-delà de 300 députés là où votre candidat président a échoué. Est-ce que c'est vous ne trouvez pas que ce n'était pas nécessairement pour sauver la République donc posaki pour que Félix Antoine Tshisekedi azala na possibilité te ya kokamamboka non likambo ya liboso osengeli oyebeza boyendeko Eliezer soki candidat Shadari alekaki te 7% yo muto pesi na yebite ozwa nalobi toyoki j'ai utilisé les conditionnels parce que toyoka na ça po bayebisaki yote c'est que mutu wana eza nanga ou bien nani nda alobaki wana etalinga te mais esika nga na kolobeza boye l'élection na Congo faut retenir na likambo moko l'élection na Congo eza no likambo ba parti politique na bino wana te parce que ba congolais okoki kotuna bango na balabala eza na congolais aza ko maîtriser ba idéologie ya ba parti politique te même ba membre mususu ya parti politique na koki kotuna yo même ba parti nyoso toza na yango ezala PPRD ezala IDPS ezala PALU ezala MLC parce que c'était le grand parti de l'époque faut le bapé yango sincèrement ok kotala nombre ya ba candidat député bazwa depuis 2006 ok na siège ya ba parti wana otuni bango liste ya badérants na bango vous ne verrez pas le nombre des adhérents correspondant na nombre ya ba voix ba député na bango bazwaka élection na epa na biso eza non ko concerner moto ye moko ce qui fait que mutu akoki ko voter Eliezer mais Eliezer candidat ye candidat président eza Tshisekedi mutu akeko voter alobi pour na député national na voter Eliezer mais bizaleli ya Tshisekedi na kozwa yete na zwa Fayulu tu vas dire quoi yo ko changer vote parce que vote eza unique te po baloba ke tango voter député national eleki mbala moko pas président non mais non ce qui est en qu'est-ce que vous allez dire il y a invalidation validation qu'est-ce que j'ai dit
validation, validation, non. Et ça les marque na cour constitutionnelle. Makambo ya cour constitutionnelle. Ouais. Eza lié na loi électorale. Cour constitutionnelle et votaka batute. Eza lié na ba anomalie oyo bakoki ko présenter na cour constitutionnelle. Encore que ngai nazawa na pona kozala défenseur ya cour constitutionnelle te. Po déjà ezo bangisa ngai. Oyebi fimbo babeta kimbanda Eliezer. Babomba kango pembeni ambetu te. Ezako lobani. Po mukolo oyo kosala ka mu erreur na butu mobali aosalela ka fimbo wana aniki yo yango. Cour wana ezo pesa ngai assurance te. Ozo yo kate contradiction ya bare eza kozwa. Yo kanisi ke yondo ozo bikela nango. Allez, à la régie, parce que Willy Bolio a intervenu qui... Pilipili eza kisa kitoko so ozo tia na miso muninga. Bela malade ya miso batia pilipili so kondi. Voilà, Willy Bolio, c'est plateau. La régie, l'intervention de Willy Bolio sur Makambouya Cour constitutionnelle, nous sommes là à l'Assemblée nationale. De tous les citoyens congolais. Et cette sécurité est assurée par les lois de la République au travers l'instrument judiciaire qui applique nos lois, c'est-à-dire des cours et tribunaux. À ce jour, honorable président, il y a des arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont en train d'animer l'actualité de la République démocratique du Congo. Il est vrai que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font pas appel à débat et aussi ce sont des arrêts qui sont sans appel. Point de question de rappeler que la Cour constitutionnelle a eu à prendre un arrêt RP le 15 novembre 2021 dans une affaire de détournement des deniers publics qu'on a appelée affaire Bukangalonzo. Presque une année après, donc le 18 novembre 2022, la même Cour va prendre un deuxième arrêt par lequel elle se déclare compétente. Ceci, honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, me pousse à l'interrogation sur deux faits. D'abord, l'image de la Cour constitutionnelle de notre pays et ensuite, la promotion de l'état de droit que nous prônons tous. S'agissant de l'image de la Cour constitutionnelle, honorable président, comme je le dis, tout le monde sait que ces arrêts sont sans appel. Maintenant que la Cour, pour une même affaire, s'est prononcée incompétente, et après la même Cour va se dédire pour dire qu'elle devient compétente, il y a un peu de crainte de mon côté, honorable président. Ma crainte réside dans le fait que nous risquons d'avoir une justice à plusieurs vitesses. Je ne vais pas parler de deux. Et si c'est cela le cas, la crainte est qu'aujourd'hui on peut poursuivre Bolio, on peut la quitter. Demain, si la personne qui va être au niveau judiciaire n'est pas d'accord avec la figure de Bolio, il va le poursuivre encore. À ce moment, ça sera une insécurité judiciaire. N'est-ce pas, dit-on, que la justice élève une nation? Et lorsqu'elle n'est plus correcte, je ne sais pas quelle serait la suite. Pour ce faire, je suis en train de craindre encore un élément, honorable président. Nous savons tous que si la queue d'un singe est rongée par les termites, les animaux qui restent par terre n'auront plus de vie. Même leurs oreilles et peaux seraient déjà mangées. Si aujourd'hui, même pour des dossiers déjà clos, on peut les ressusciter, je crains que demain, ça soit le tour de qui? Parce que nous tous qui gérons aujourd'hui, demain, il y aura des gens qui vont animer cette justice sans nous. Est-ce qu'on ne va pas nous chercher depuis sur des calvities? En ce qui concerne la promotion de l'état de droit,
Honorable Président, notre justice est gérée par un principe sacro-saint de l'égalité des délits et de peines, et ceci même pour la procédure. Ce qui veut dire que, logiquement, on doit suivre la procédure prévue par les lois établies. Si aujourd'hui, on veut faire en sorte que même les faits déjà passés, on puisse revenir, commençons par réviser nos lois. Tant que nous ne le ferons pas, nous risquons de nous compliquer la tâche. C'est pourquoi, Honorable Président, j'en appelle à notre réflexion parce que nous sommes législateurs de ces lois. Il ne faudra pas que nous qui élaborons les lois pour le bon fonctionnement de nos institutions, que demain ces lois-là deviennent ambiguës et créent les problèmes dans l'application. Auquel cas nous craignons que les lois de la République soient comparables aux toiles d'araignée, où seules les mouches vont se faire prendre et les hirondelles vont ronger sans problème. J'ai dit, Honorable Président. Voilà votre commentaire. Faites ça commentaire. Pour ça qui au caca nostalgie, il y a élection en 2018, ou bien c'est parce que seulement vous estimez que les dossiers ont établi l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, nde yango zo bangi sayo et que et comme ça au niveau ya que ozo la confiance te ozo bang cour constitutionnelle. Établi ka Matata Ponyo te. Naza na parti na yete, naza pe partisan na yete. Mais pona bosembo ya mboka. Cour et koki ko se contredire te. Parce que ça sommet la justice. En plus, cour et koki ko s'auto-saisir te. Na mibeko esengeli ko lakisa ndenge cour constitutionnelle les otambola. Ezali na batu oyo basengeli ko saisir cour constitutionnelle pona likambo songolo pona likambo pakala. Mais ce qui yango moko komi ko s'auto-saisir. Na biso likambo moko ndeko Eliezer. Ouais. Ezalo na lobaka na Assemblée nationale. Ce qui makako nyamo ezalaka dans likolo. Mukila na yeba lie yango na ba termite ezalaka na se. Bongo bamboloko ba nani oyo bavandaka na se bazali suna mikila. Soki batu bakomaki na sommet ya l'État lokola ba matata bakomi déjà koningisa bango koyungela bango kosala bango boye bongana yo lobi tokozande nini Yesu alobaki yango na ndenge mususu alobi ye nzete ya mobesu aziki bongo boyo ya okauka tosengeli mibeko ezala ndenge moko pona mboka mibeko bongi te ezala lokola ba toile d'araignée banzinziso baye bakangami soki ekomi hirondelle abusoli na ye sans problème wana eza su mboka te. C'est pourquoi nous avons dit Bosembo et Sengele Tamba. D'ailleurs, nous avons sepeli. Au lieu de dire que nous avons dit l'Assemblée nationale, le président de la République a lobby pour l'élé. Et puis, a lobby en terme voilé, a lobby pour l'élé, a lobby justice, a lobby mawa. Ba juge, bazo sa makambo longo banité. Ezo senga, ba sanctionné. Mais il y a que senga sanctionné pas un an. Il y a mutaza na fimbo à quoi ko betate. A ko benga maya ko beta fimbo. Obemina kuna sakata bayaki na loi yo yebi pour que ba juge batika la kaka bongo te so basali mabe balandela oyebi ke bayaka ko bamba biso mabanga kuna voiture nanga beba ka mukolo wana babongisa ngatango président zolo babonga bien président soki oyebaka ke babebisa ki mutuka nanga poto luka ki bosembo ezala futa yango heureusement na zaki palissade. Willy Bolio sur ce plateau. Il y a le conflit na kwa mutu awa na Kinshasa la capitale bomoni kenzela e katana kitango katani baye babwa ki mabanga na simanango mbula ebeti lisusu ememinyoso bango balobi non il faut inviter le chef coutumier ba inviter ba chef coutumier selon ndenge tozoyoka selon les témoignages que j'aimerais qu'on nous prenne tout de suite ba keko zo ba faux chef coutumier et pas nani suivez ça ngai kombo na ngai mama Odette Malanda Kese. Nazali chef coutumier ya Matadi Kibala, ya Matadi Mayo, pena Kintsuka Pêcheur. Donc nazali chef coutumier. Soki nalati elamba oyo. Passe oyo eleki na mboko oyo eleki makasi. Epeza mbala liboso te komi mbala mibali. Koko nanga zalaki mokonzi na mboko oyo makamba boye tikala koleka te. Mama nangai mama mukala Kese mari koko nanga wana Kibala David
azalaka mokonzi na mboka oyo bozoyoka Matadi Kibala donc ye biloko oyo etikala ekoleka te coutume ekota politique bakonzi na biso ya politique oyo toza na bango vomi azwa moyibi oyo aye koyiba po ya gagner yo chef coutumier lero zako ya baza kotindika yo kobengana yo ata pembeni kokoma te soki lelo na lobi na loba komona acte esalami libulu wana ba chef coutumier na lobi na mukolo wana liboso accident salamaki na sengaki na lobi président abenga biso ba vrai chef coutumier to koma pembeni na ye to yebisa ye oyo ya biso ba chef coutumier biso ba vrai chef coutumier po tozana ba faux chef coutumier mais toyokaki président aza na voyage azate toyebi ke tozana chef mususu awa gouverneur akoki koluka biso aluki biso te lelo naza koyoka brukumese ya lokoti batu babimi ba chef coutumier na mabele na ngai bakei koloba na libulu wana bakei koloba po libulu wana ebonga ou bien bakei koloba po libulu wana ebeba lisusu makasi et pas wana ezonga kaka pas président bakoko bazana esengo te. Ah ben je ne sais pas comment ça va se terminer ce dossier. Mais est-ce que Nazotunaboui, qu'est-ce qui se passe à Kwamutu? Est-ce que Zama Kambouya Banfoum? Est-ce que Zaba Rwandais ou Bayana Ngombe? Parce que la version Eza Nandenge, je me rappelle, Yonde Muto, Ozaka Nazamba, Ozo Kendeboy, Ozo Telemana Moto, Ozo Tinde la message, Makambozo le Kabiente. Nalingi Awa Oloba, Ndenge Ngana Ebeliu, en toute vérité, pas comme politicien. Qu'est-ce qui se passe à Kwamutu? Est-ce que c'est le conflit entre les chefs coutumiers? Est-ce que c'est le conflit réellement entre Bateke, Nabayaka? Est-ce que ce sont les Rwandais qui sont venus na ba pratique na bango pour batumiso bazolo bakeba o bayana bangombe wana de mtu bazobom? Qui tue à Kwamutu et qu'est-ce qui se passe? Pasi mingi ndeko Eliezer oyebi soki toza ko aborder likambo wana tangu mingi nazoyoka mawa elakisi ke bateke baza compter na Congo te po na Congo bateke baza te baza inutile tozalaki non assemblée nationale mokonzi ya mboka ye kosola na biso asengi minute ya silence po babomi 100 et quelques personnes na Kishiche, oui. Alobaki yango clairement que bateau babomi na Kishiche. C'était près de 100 et quelques personnes. To garder minute à silence. Na Kwamutu banda babomi bateau, c'est plus de 700 personnes. Minute à silence exacte. Logiquement entre 700 et 100 et quelques ou même 200. Nombre nini eleki ebele. Na Kinshasa batu bakufi na mbula catastrophe naturelle tokomi na 160 et quelques. Président de la République a décrété deuil national na Kwamutu na Kinshasa parce que batu mususu na commune na Maluku déjà et c'est plus de 700 personnes, pas de deuil national olingo lo bakebazo kanisa bango. Ça c'est pas un autre problème, c'est eza pasi et la kisi ke bateke baza compter. Mais boye bake siège ya institution eza mabele ya bateke. Ata soki ba mfumu ba komi lelo ndenge uti ko lobake ba importer ba faux chef coutumier, c'est vrai. Régime comme ko ya na diaspora même ya ba chef coutumier. Qui diaspora est comme même na pouvoir coutumier. Ministre intérieur a démontré biso yango. Na conflit eza na Kwamutu ngai mutu na kopesa so information te. Parce que la bouche autorisée de la République, c'est le président de la République. Tant qu'il y a une assemblée nationale à l'Obakinini, conflit intercommunautaire entre les Yaka et les Teke. Non, n'est-ce pas président de la République? Alors, ce qui est président de la République à l'Obi, nani azana ba service ya renseignement mais ya sécurité na maboko. Ezalié. Tant à l'Obi yango, oyoki atanga ki ba Rwandais, mais na Kishiche atanga ki ba Rwandais. Na yebite soki yo lala ki pongi po comme la sabiso ba député tozo lala. Mais
Mais au moins, le président de la République attendit na kishisha alobi ba Rwandais ba yebo mabatu. Mais na kwa mutu alobi ezali conflit intercommunautaire. Et kuna bazo boma ba chef coutumier abateke na bateke. Lelo ba mboka nyoso abateke eza vide na territoire wana, baza isute eza occupé na bato ba boma kabango. Alors, yoko lukanga banani bazo occupé. Yoko lukanga banani bazo occupé. Bénéficiaire ya batuerie. Président de la République nda yebi batu po alobaki. Na pe so preuve? Oui. Na pe so preuve? Oui, pe sanga preuve. Président yambaki mutu oya kokende ko installer ba chef coutumier na kwa mutu. Président ayambi mutu oyo ba service ya sécurité mutu nini? Na koboya ko sala publicité na non, il faut to j'ai une bonne bouche. Attends. Willy Boyo na ebela yo kobanga te ngai na lingi oui na lingi na yeba ba o balanda kite sala ko mange na Satan te na lobi boyi ba o balanda kite. Il ne faut pas laisser nos téléspectateurs batika la na fluke tata wana ya bonobo alekaki azola lisa yoka na biso ouais na yoki passe parce que a komi pe ko yebana na sima munoko nanga, mais je vais le citer. OK. Ba chef coutumier ya bateke balobi mutu akenda ko semer des ordres kuna Kianvu Odon. Kianvu Odon alobaki ke ya za chef ya bayaka. Tango ministre intérieur a ko vérifier, balobi ce n'est pas le vrai chef. Mais Azalat ayamba meki na président de la République. Kianvu Odon akendaki le 1er août na Kinsele. Alobi aye ko installer ba chef coutumier. Ça créait des problèmes. Après azongi alobi mokonzi mboka yambaki elekaki na télévision ezali kambute kenga naza ko vanter ou ko inventer aleki na télévision bayambi na mokonzi mboka, mais ministre intérieur na commission à droits de l'homme alobi c'est un faux chef coutumier. Mais après ministre intérieur a signé lisusu ordre de mission oyo atie comme na ye que akene ko pacifier na kwa mutu na batu nyonso wana eza na ba Rwandais kuna toke musika na minute tozo soyola nayo na ba chef lié ya province ya Kwilu tribunal militaire de garnison ezali ko sambisa ba asaya une centaine ya bato babomaki batu na kwa mutu na bagata na ba soda 28 ba policier ya biso ba soda ya biso oyo baza impliqué. Donc ezali kambo ya secrétaire, ezali kambo audience wana eza public. Soki na audience publique wana eza na ba Rwandais. Tolakisi bango, mais nga nazo kote la ba Rwandais te, faut toyokana. Problème eza que gouvernement elobaki que bato bazo bomana kwa mutu eza na main noire. Oui, mutu mundu akoza na loboko ya pembe. Mutu mundu loboko fo ezaka mundu. Soki bato bazo bomana kuna main noire ce n'est pas par rapport na couleur ya peau. Soki yo yebi bimisi. Soki yo yebi ndo bimisi. Ngai na fini monyo wana. Oui, kama mususu ndeko nanga. Oui. Tozalaki no na Assemblée nationale na session de mars. Nazwaki parole par motion d'information. Pona kolobake na bazamba na bolobona kwa mutu eza na ba problème eza ko se poser bongi to landa batu babima na bazamba bavana na mboka. Na sima wana ezalaki na effet, ça n'a pas suivi. Koleka wana toke vacances parlementaires ya juin. Ya mbulo yo kaka tozali. Ndenge uti oloba image monaki. Na komi na zamba baye kolandanga na batu bakimi bitumba na kwa mutu. Balobi kuna mboka mibale basi batumbi moto. Talabo na sali déclaration. Imaginez tango bolanda kiango kobanda juin. Tito ya kokoma lelo. Yebisa mukonzi nani ya leta asa benganga tu nanga makambango yokaki ezalaki ndeni. Au contraire, batinda ki ba délégation mbala nyoso batinda ki ba délégation gouvernementale to monaki ministre à intérieur, ministre ya affaires sociales, ministre soki ya justice, hein, bakenda ki mo ebele kuna et puis je crois ministre à défense na éviter soki bakenda combien. Bon. Ata soki gouvernement mobimbe kendaki. Okanisi soki olio na ndoto tango kola mukokotonda. Bango bakendaki kuna. Siko toza na solution. Soki eza solo ke bakendaki kuna po basala musala. Solution tozu eza lelo nini? Parce que arrêlement yango ezo ya kobanda kuna. Na ouest. Bato kwa mutu bibembe déjà tozo kunda na Kinshasa. O bazo kufa po bazana ba condition moko bien te. Awa eza ata na site moko te.
oyebi ke na este bato bakimaka bongo ezalaka ta na tante moko gouvernement akenda kosala na communauté internationale quand ya badéplace boye na boye na Kinshasa oyebi baza ebele eza na esika oyebi quand ya badéplace ezali bazovivre na ndenge nini alors wana tolobake bazoconsidere biso problème oyo toza nango makasi eza bongo ndeko na nga soki tolobi ke tuberculose eza mabe tondima trypanosomiase te nyonso eza maladi soki bato baza kokoka kosala eloko te mpo ya mboka toloba yango sincèrement bato bazokufa mpe bozoloba ke bozobanda élection bozobanda enrôlement le 24 oui le 24 tozondima babanda enrôlement na kwa mutu bakobanda koenrôle wapi bakoenrôle nani non seulement ça na nzela ebala mon frère babaleniere ekomi mpo emata ekita bazoleka na ngambo ya Congo Brazza parce que kobanda nkana ti koleka kunzulu na menko nyonso wana basaya wana nde baza kookipe soki baleniere ye emeki kaka koleka kuna babeti masasi bakangi yango depuis les gens et puis ekei et le gouvernement ne fait rien. Mais soki le gouvernement ne fait rien maintenant eza mwa avantage mpo eza période mai eza ebele babaleniere ezotima na ngambo wana mais ntango mai ekokauka na janvier février yeba ke mabanga ekobima na ebale elle oyo navigation ekoma malamu kaka oyo ya biso mpo ata babato ya Congo Brazza eyaka mopanzi na biso na loi ya navigation mais na ntango wana tokosuka wapi Willy Bolio na lingi na eba tolobi bateke na bayaka si nous pouvons considérer comme ça siko mandu ki bazozonga wapi papa mutu aliembila mutu mususu ngana sanza mafuta na place na ye parce que mobongi ngana yebi ete yesu koyo ayebi epa yazwaka yango nga sikoyo na koyebi nga soki na yeba ke pa bazwaka manduki mais na bloqué yango Willy Bolio yo oza parmi le premier qui ont donné l'information chef de l'état lobby toujours chef de l'état to tie mupanzi parce que azamutu lokola il a besoin des informations. Selon yo, qu'est-ce qui se passe à Kwamutu? Batouba retenir nini? Ba bazolanda biso na Kinshasa pe Libanda. Il ne faut pas que oba albisie batouba tika la kema alekise libiso ta. Ndeko. Ouais. Kokanisa te ke soyi mutu aza ali kukuma eza po bangombe eza na kati ya munoko na ye. Eza makamu mususu babimisaka yango bongo te. Le vrai problème est que président de la République nda aza na ba service ya sécurité ya renseignement ya mboka. Yé na Assemblée nationale, na Congrès, aye bisi biso alobi, bitumbe ezali entre peuple mibale. Yozo lukangai na pesa sur information. Tango bazala nazalaki utile. Eza tango na lakaka na benga kambela na lobaki, kuna eza kotambola te. Tango wana bakukai ko benga nga balobi eza ndenge nini. Tango wana si eleki, ministre asi akei na Kwamutu, ministre asi akei na Kenge, gouvernement wuti Kenge wuti Kwamutu eye na information lobi batu wana siko ndeko nanga yozo lukanga na kosamba akovanda ubi akotelema na si na pesi lisolo bato baza kosala ngo président de la République ayebi eloko esala nga maweza ke non seulement a garder minute à silence pour na bakufi ya Kwamutu te mais aussi a lobite solution nini gouvernement eza ko proposer. C'est ça que j'attends au moins. Voilà. Nous continuons, je pense qu'il ne nous reste plus que 10 minutes pour terminer cette émission, alors que nous devons aborder la question de l'Assemblée nationale dans peu de temps. Et ça, je dois vous dire que Makambu, il y a insécurité, Zaliko s'est posé, Sankuru, et insécurité, paie-moi ma casse, mes félicitations, parce que, voyez, cause général, à Koto, oui, Bakangi, Aza déjà na Lusambo, Balobi, il aurait, c'est le conditionnel, il aurait tué plus de 50 personnes. Bande konaye. Bande konanazo boma, batete la loko laye. Qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est ça la bonne politique, c'est un peu compliqué. Willy Bolio, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons à l'Assemblée nationale. La session s'est terminée hier. Le président a clôturé la session. Quel est le moment qui vous a marqué? Moment où on s'est là, au moment qui, bon, pas nécessairement qu'on s'est là. Moment ni est marqué yo, to moment ni est marqué qui yo. Ba moment nyo so Assemblée nationale est marqué nga. O nyo so to sali est marqué nga. Ya malamu na yebite soki ezani.
qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? Voilà. Oui, marqué nga plus, et ça le fait que Bosolo est tambolité na kati Assemblée nationale. Généralement na souka, parce que au moni session est ça là qui 3 mois. Na 5 minutes, tokokoka kobeta masolo nyo sauté. Na kozwaka ba femi balé ya souka. Ouais. Habilitation et gouvernement, parce que biso tozo kende vacances, c'est très important. Il y a mis balé désignation à membre il y a Conseil national, il y a défense à droits de l'homme. Budget ezaki session budgétaire, de votaki budget, c'est une bonne chose. Budget mati, ezalaki nassé. Et je crois au koki ko kanisa na yebisaki premier ministre Sam Lukonde que biloko akolia sauce ba apprécier kango te soki esopani na mesa. Soki sauce esopani na mesa muta otia maboko ezati olati veste ndenge olati wana okotia maboko likolo ya sauce. Sauce ko sepeleza kitoko tango tia na munoko yoki elengi nde olobi ah mama olambaki malamu. Donc budget mati toko kumisa yango ngana ko kumisa yango tango toko sala réduction de compte na 2023 et que population alobi ke to moni ke budget mataki eloko boye komi boye makambu boye bongi ndeto apprécier mais le quoi toze bandeli na kumisi ke ba matisi mais nazo zela intention ya komona ke basalela yango bosolo mais makambo ya mawa ezali loi ya habilitation na likambo etali désignation ya ba membre ya Conseil national des droits de l'homme. Habilitation esali mawa pona nini? Gouvernement yeko dépouiller Assemblée nationale na pouvoir naie. Constitution ezo reconnaître que ba matière mususu ce qui gouvernement parlement ezo kende na congé ba pesa habilitation na gouvernement pour etika la kosala yango. Compte tenu ya ba urgence. C'est normal. Mais makambo le gouvernement si a pesa ki yango na assemblée que ezalaki urgente. Gouvernement pour ki koya lisusu te ayebisa assemblée pesa nga yango. En fait le vrai problème c'est quoi? Gouvernement alinga zo assemblée nationale pourquoi la caisse de résonance oyo ya linginde salama. Raison pour laquelle aye na loi bino boza ko analyser botala bolamu ya population eza wapi mboke ko kende wapi babite zongisa na kopesa baka loi sur l'environnement to sito yekola kiango et puis eloko zo pesa nga pasi ezanini oyebi ke ba membre ya commission wana bazaki loger na hôtel juste pour que ba traiter dossier wana ezambongo bimaki te e batu wana basali musala ba ye nango na assemblée poto landa nzela boye bobotoli bolobi bino fo bosala yango elakisi nini loi sur numérique batu bayekoli yango déjà boye kobotola yango urgence eza nini na loi ya numérique na 3 mois biso toza na biso likambo moko ndeko Eliezer eza pasi parce que eza na loi mosusu sur la liberté de la presse. Na mokili mobimba oyebi ke presse comme 4e pouvoir ezalaka toujours na conflit na gouvernement. Siko biso assemblée nationale tokende. Totike la gouvernement tika ko régler likambo ya liberté de presse. Dans l'entretemps lobby eza année électorale papa nanga. Okoyi kotinda ko bomba mbisi na munoko ngando. Okanisi akobika. Donc tout ça eza ba problème oyo eza ko sala ke eza malamu te. Et donc tant on a moni makambo wana nyoso nga ezo pesa nga mawa parce que elakisi que ba ye ko dépouiller assemblée nationale na pouvoir na ye est-ce que zo ye ba kena mboko toza na lisolo moko etambisa ki batu maloba o ba benga ki ram bonzo loi sur télécommunication botiki la bango ke batika la ko bongisango bino parlement botelemela ka ram bango batika la ko sala yango. Bako glisser phrase sur le RAM. Hein? C'est comme ça. Mais bon, le coup la majorité est union sacrée. Toko modifié. Bako ça nini? Toko modifié. Baye bisaka moninga lia malembe avant bo banda kolia. Ce qui a si adundi, bino ko sili na sani yoye biseli lia malembe akobomba nini. OK, ça c'est par rapport à ça. Ouais.
toye na dossier ya CNDH. Oyebi vote ya ba kombo ya batu ezalaka compliqué. Oko se créer ba ennemi na bato bazotanga ba kombo. N'est-ce pas? C'est pourquoi ebongaka te ezala vote à main levée. Ebongaka ezala secret mutu akeko koma. Po mutu oyo bavotaki te ayeba te nani avotaki ye, nani avotaki ye te. Mais oyo eza vote oyo batie na kombo ya bato na province na bango. N'est-ce pas? Ouais. Mais au-delà de ça, na ba compétence, na nini toboité, na batu bazala compétent, na bazala compétente. Problème eza ya procédure. Est-ce que procédure est salamaki et landamaki malam? Parce que nde na uti ko yebisa que na likambo ya loi d'habilitation, commission PAJ batiaki en place et y a na ba résolution. Balobi to longoli boy, bureau sur place boy. Mais comme Union Sacrée besoin majorité compacte, peut-être télévision oyo télécommande eze pa ya mutu moko azana ngaba. Azui aponi chaîne ya aponi eza ya oui, balobi eza oui, alors que commission ya ki na rapport non. Toye na ya CNDH. CNDH commission ya droit de l'homme. Bato basengeli ba bundela bosembo penza etambola malamu na mboka. Déjà soki nungu eza na commission wana, tokozela nini pa na yango. Na kati ya commission wana eza na ba membre ya parti politique, balatisi bango bilamba ya ONG. Na kati ya commission wana eza na bato baza bato basimba manduki. O baboma bato, ba rebelle. Gouvernement na biso ezo bossa na ke baza na épine moko lelo population bazo loba yango. M23 bazo loba ke baza ba allié ya gouvernement. M23, ce n'est pas moi. Na kanisi yopo landa kango. M23 lobi to vanda rakutu na Kinshasa 14 mois, to za ba allié na bango to yokanité. M23. Gouvernement azo sala l'effort pour convaincre la population que azana M23 te. Mais quand même le gouvernement biso Assemblée nationale tondi makena commission à droit de l'homme mutu oyo aboma batu azape mutu ya mouvement rebelle. Je peux vous citer CNDP. Azape na kati yebisa ngai nyoso wana bolobi ke na kombo ya Union Sacrée bondi ma population a supporter yango ata yo moko ndeko nanga bokoki komone la population mais boye bakalika momoko kozala makasi eza bien mais ikokanisa te ke po eza makasi okokebeta batu nyoso. Okokwea na posali kemba obambani tango zoke beta mutu o glisser na posali kemba koka ya mati likolo na yo arbitre a sifflé le ba gagner. Bokebaka. Willy Bolio, nous sommes à la fin de l'émission. Ce qui est vrai que si tel est le cas, il y a besoin mutu ancien ya CNDP. CNDP ndemto abota M23. Voilà. Bakende ko tia na structure bocha bangwata na gouvernement ndenge bocha ka bango pas na structure organisme ya défense ya droit de l'homme ba structure ya appui à la démocratie toka mata rebelle et puis bizarre Assemblée nationale to mona ki vote wana yo zalaki na salle minorité balobi oui majorité indistinctement na Union Sacrée na FCC na Lamuka majorité wana basangani balobi non mais na munoko ya assemblée balobi ezande oui to sala boni tozo sona na ngulu juge za sombo avant que tu vas samba si a commis jugement to ko sala nini. Willy Bolio tozo sukisa Joseph Kabila ko areva ko zonga to areva ko zonga te nazani porte-parole nae nozamuto ni informateur mais ozamuto FCC oyokaki congrès ya biso to sali pona ko loba candidat président bato belé bazo tanga kombo po bazo banga pe faut to yeba pe vérité moko so moni na balabala oyebi soki bato bazana ba serre ya kitoko na quartier babanga ka jeune moko boye élégant ba le kakawana po ba okanisa ke ndenge ya lekibo serre soki akata wenza alandi ndeye eza bongo likambo mosusu eza ke mutu soki azo bokola ba meme abanga ka sourire ya nkoi
pour ceux qui me connaissent attaque au sekaya ben alingali a même nangai Kabila lobi na le côté batu siko bazo telengana pourquoi bozela team non c'est parce que c'est parce que FCC bino boreva kaka retour ya Kabila c'est comme si bana mibali bazala kate yo yebi ndoto na biso ndo na bolo batango la mukite ngai yo za en face na nga na yebi sio boy zala kimia ce n'est pas dit que Kabila azababa et puis faut yebango bien mon cher soki otindi baba lukela yo mwasi okozwaka yete po akolobela ye nini pe epa na akopesa rapport nini Kabila za baba te akotinda mutu te akolobela ye akozela na ngonga wana koyebisa bino il a fini pour aujourd'hui c'était l'honorable Willy Bolio Mokolo Masesebozio a soki combien depuis que nous avons commencé mais avant de terminer je parle de la tricherie Natala qui vidéo ya tata moko alati peta ya major nzokanda milati salobi ndenge na umeli sanke nazwa pete ngana zwi kaka on a format batu allez mettez-moi ça Mabandu Nzao Zitirin lieu date de naissance 29 9 66 vous avez nini la police vous êtes policier oui vous avez pété nini la police pété à APJ, AP2, deuxième classe. Vous avez AP de deuxième classe. Oui. Tout le monde a pété à major. Vous avez un wapi. La commande à niveau Oyo. Vous avez commandé dans la carte armée. Vous avez récupéré un jour de commande. Promotion a pété Oyo. Donc, au latte à Oyo Moro Mouto, la tsayote ordonnance loi à président la tsa pété au Moro la pété na yo. Oui. Romi la tsa pété na yo moko. Pété en occasion, soit qui en wapi. Il est ceux qui moutent là dessus ordonnance présidentielle, bah d'otara pété à yo soit qui bon, ils allaient qu'à tant on a qu'une assurance qui n'a pas été on a un jour dans la promu. Vous avez promis la pété nini. La pété à ministère supérieur à Dieu. Oto bengi major. Oui. Yangwano sa ginde ni po soit pété à major. Oui. Tant nous avons un niveau on peut en Koufaka. Oui. Alors comme il y a maintenant ça va dimanche, vu la sécurité tout ça dans l'armée, tant il y a Koufaka, ça va obligé. Petit monsieur Tikaka, oncle Zara major. Azalaga colonel. Zara colonel mais pété né à major ndé oya kala ozu pa oncle na yo. Ndé ngwana tango akufi comme ba rebani les aga en cours. Okufa na e singa kisku bendis. Tu dois la police tout ça. Voilà. Alors, mboka vous ya Zagan. Un deuxième policier pour terminer. Ah voilà, Azo Kole Bazo wele la nini na tata oyo. La régie, balancez-moi ça. Simba azana indice militaire papa oyo kanga ye kanga ye ah kanga ye joie indice militaire wana joango joie indice militaire ah kanga ye ozo simba soda ya gouvernement na nzoto yo zana ah kanga ye ah vansa ye na se vandisa ye na se joie kanga ye na ceinture wana ya solo ngai petit twende malabala obenga petit obenga petit est-ce que soda unaweza muita c'est petit. Voilà, il en est fini pour aujourd'hui. Bande konangai nazo pesa 30 secondes. Ndenge basala ka soki bakati biso micro otali président boy. Abaki selio 30 secondes. OK, 30 secondes otali caméra. Opesi moi message à soka na ba téléspectateurs ba kolanda yo la Kinshasa pe libanda ya mboka. Bon,
Congolais nazo ebsabino boy. Bolamu to mabe et dépendaka na mutute et dépendaka na misala. Kokanisa te ke mutu akosala malamu eza ange, mutu akosala mabe eza diable. Mabe et dépendaka na mutute eza ndene esaleli. Soki lelo biso ba Congolais ndenge inondation esalamaki na Kinshasa, mwana ya muke adindi na mai pe nyoka aye kozinga ye, bino nyonso bozo raisonner bobangi kokita na mai parce que bozo banga kokufa. Eke mutu aliboma akoti na mai aza na bilamba te aye abimisi mwana. Na ndimi te ke na tango wana boko wolola mutu aliboma. Mutu nyonso akobete maboko parce que a sauvé bomo ya mutu. Pendant que mutu alati cravate lokola ndeko Eliezer abangi kokita na mai ya salite. Nalingi koloba nini? Bokanisa te ke kosala malamu na Congo esengeli ozala na majorité ou bien ozala na opposition. Bato bayebi mukili, bayebi ke Galileo alobaka kala te mukili mabele etambolaka na sima ya moi. La terre tourne autour du soleil. Mais majorité ya démocratie ya époque bandimaki yete babomaki ye balobi azali boma. Mais lelo yango nde batangisaka bana na classe. Alors ce qui majorité ya union sacrée oyo baza kosala eza mpona bolamu ya mboka, félicitations tokokende malamu. Mais ce qui eza bongo te bozonga vers minorité réfléchie ekosunga mboka na biso. Merci beaucoup Willy Bolio, merci aussi bandeko balandi tosukisi wana pona lelo. Eza Masolona de Pité, il fallait que je le reçoive ici pour que tout débattre la question est belée d'actualité, l'Assemblée nationale, tout ce qui se passe quoi Moutou, Bolandi quand même tout sali banalise sur la déclaration de Moïse Katumbi Chapwe qui a déclaré qu'il s'est retiré de l'Union sacrée et qu'à s'annoncer comme candidat président de la République. Quelle sera la suite? Willy Bolio Alobiango, c'est de bonne guerre parce que c'est aussi ça la démocratie. Il faut que les candidats soient libellés comme ça, les Congolais soient Coca-Cola. Il y a Mabé jusque-là, demain, les capables vont se retrouver au siège du parti. Voilà, l'échange patriotique, Nangonga 9h, de 9h à 12h. Bao Bazana Canada va se retrouver. Bao Bazana Likase Kozala na 13h. Donc, Bissikano Sobozali, respect de l'heure, des principes Nabiso. Il y a beaucoup de capables qui seront là. Nous allons parler de l'enrôlement. Oyo peut-être tokoya pe ko aborder na mbalasima makambu ya enrôlement ngo 1 mois oyo tokobenga yo na mbalasima soki peut-être na kokota makambu ya enrôlement te ponga na za FCC avant oli a sardine faut fungola boîte ngana sina boya makambu wana po bosala ngo na ndenge ya mabe na kolobela ngo ndenge nini okozwa carte tokozwa te. Est-ce que nous sommes concernés dans l'élection? Okozala candidat au concernés. Ceux qui nous sont concernés dans l'élection. Okozala lobaka ka awa to bomba vidéo okozwa carte tokozwa te. Kotuna ngabongo te po bosali pe na nute. Oui, na lobby. Zelanga okozwa carte tokozwa carte. Na yebisi yo zela bosala bongo tunanga. Pona moni pe na onde bosala. Allez, il en est fini. Tokutani na mbalasima. Wane komi lobby. Merci. OK. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.